Congolaises et Congolais, l'heure est très grave, comme nous le constatons au fur et à mesure le jour passe. Nos compatriotes sont à nouveau victimes des actes xénophobes et barbares des Sud-Africains. Trop, c'est trop. Il est temps que nous nous levons et appliquons la réciprocité. Les autorités sud-africaines, complices de ces exactions qui se commettent contre nos compatriotes sur leur sol, n'agiront pas tant que nous qui sommes victimes allons rester dans l'indifférence. L'heure est aux rétroactions populaires de grande envergure dans notre pays pour démontrer notre désarroi et venger nos frères et sœurs, car qui sème le vent récolte la tempête. Mais avant tout, nous appelons tous les Congolais et Congolaises se trouvant sur toute l'étendue du territoire à boycotter les enseignes sud-africaines ci-après. Standard Bank, Supermarché Shoprite, Réseau Mobile Vodacom. Nous appelons également à boycotter la compagnie d'aviation South African Airways, SAA en sigle. Nous appelons le peuple congolais à une très forte mobilisation populaire ce vendredi 6 septembre 2019 à l'ambassade sud-africaine pour une grande manifestation populaire de grande envergure. Nous réitérons notre souhait de renverser cette ambassade et que l'ambassadeur sud-africain soit expulsé dans l'immédiat. On ne blague pas avec la République. Bana Congo totelema, pona bande konabiso. Bana Congo beto telama. Bena Congo jukai. Batoto ya Congo amesimama. Bandeko, je crois que Bolandi kama muke oyo eza koleka mais likambo te voilà. Donc oyo amoni elonga kabila yango na beti yango oyo akoya kobeta. Mais bandeko na banzi na kola kisango pour la deuxième fois. Congolaises et Congolais, l'heure est très grave, comme nous le constatons au fur et à mesure le jour passe. Nos compatriotes sont à nouveau victimes des actes xénophobes et barbares des Sud-Africains. Trop, c'est trop. Il est temps que nous nous levons et appliquons la réciprocité. Les autorités sud-africaines, complices de ces exactions qui se commettent contre nos compatriotes sur leur sol, n'agiront pas tant que nous qui sommes victimes allons rester dans l'indifférence. L'heure est aux rétroactions populaires de grande envergure dans notre pays pour démontrer notre désarroi et venger nos frères et sœurs, car qui sème le vent récolte la tempête. Mais avant tout, nous appelons tous les Congolais et Congolaises se trouvant sur toute l'étendue du territoire à boycotter les enseignes sud-africaines ci-après. Standard Bank, Supermarché Shoprite, Réseau Mobile Vodacom. Nous appelons... Bon ben, bandeko, boyoki alerte oyo ezali bandeko na biso nde bazomona pasi na Afrique du Sud. Je crois que mutumoko a ignoré yango te. Mais ngai nasali ezala titre de rappel. Boyeba ke Congolais aza na respect ata moko te côté nyonso kende. Mais bamiyibi baza koyiba mbongo, kosomba balupango, kosala ba onyos balingi. Entre-temps, peuple congolais kolo mabele, kolo mbongo baza ko bomaye, baza ko briller partout. Mususu wana mona ki baza ko briller vraiment bato batali baza ko seka mwana aza ko zika mais esenga pasi. Alors nazana mama moko ba uto benga lelo. Mama na banda traki ngo lobi ti lelo azo laka azo ko kutulia te. Mama na vaina kata paria. Bandeko titre ya video oyo ezali mbongo oyo Chilombo aza kokaba na Bruxelles akokaba mpe na France ba 400 € azo pesa po boya ko applaudir ye bommeka ko zwa yango te bommeka ko lia yango te
biso basali na nzambe toza wana mpona prévenir bino. Mais soki yo tie matoi mangongi olia yango etali yo. Eza mbongo moko eza na kati ya mvutuma ekosakana te. Ndenge bamvuta batu ya Kinshasa na mbongo ya Kabila na mbongo ya Kamere na mbongo ya Katumbi ndinga mvuta batu na Katanga. Eza ba mbongo oyo ezouta na laboratoire ya monde ya ténèbres. Tango bino bokolia yango okomi mutu moko kizengi oza supena malamu te na vie na yo. Okoya kobota mwana autiste okoluka okosi na makambo na famille. Yo mama bino bato ya tembe boyoka ngai bien. Soki mobile na yo azwi mbongo wana ale yango etali yo bokoya le musu mokoso bomona mwana kufi mokoso ovanda ka bomona oboti mwana autiste ole sala mama mobile ba problème eko sala yo mwasi to bana bokeba mususu aza na famille na yo ole ya kufa mutu ya famille mutu ayeko kufa na banzi bomoni na juge balobaki na biso ndenge Dalila amvutaki Samson aki mutu makasi ya force akusakana te mais lokola azalaki na mvutuma lokola bamvutaki ye makasi wana esilaki ti ayaki kokufa. Voilà, donc envoûtement eza nini eza eloko ekolongola yo mayele ekolongola yo ba réflexion ekolongola yo ba raisonnement obana ko raisonner neti mythomane. Voilà, donc soki ndeko olingi koyoka te olingi kobota mwana autiste olingi kobota bana oyo bazaka bien te olingi maladie ya cancer la yo zwa mbongo wana lia soki nga za musala nzambe te lia yango okomona oyo koyela yo. Est-ce que Tshilombo banda botama sa eda yo ndeko faut réfléchir saka banda ya botama est-ce que ça eda yo Kamere banda botama est-ce que ça eda yo Katumbi ba classe yo kota est-ce que yemto akotsa yango ndeko mutufu esala zala mayele bazwe na Bruxelles ko pesa to 400 est-ce que vrai président pesa batumbo vrai président soko alingi akozongisa bana classe accorder bango nourriture ofele akosomela bango bakaye ba bik biloko nyonso akosomela bango mais ça te po ya kokabaka awa po na bino boya kotala ye ndeko na ngai nalingi oyo kana musala nzama ya Kongo naza ya muluba te soki yo zimbongo wana etali yo soki oza na bana linga bana yo nazo kebisa bino soki oza na mbongo oza na bana linga bana na yo sino te ndeko na ngwa oya kolela 400 € wana ekosala combien de jours tala na Kinshasa bango nyonso baza pour Kabila. Pourquoi? Parce que balia bongo mabe na Katanga bango nyonso baza na pour Katumbi pona nini parce que balia bongo mabe. Mais oyo le Katanga lelo bino oyebi les Katanga souffrent là-bas. Est-ce que boyebi tina Katumbi akena okanga Katanga ba mususu bakanga ki? Est-ce que boyebi tina nango ndeko na ngai soko mona mutazo kumisa Katumbi tika ya kumisa yo kumisa ete mutu te nga na ko kumisa jamais Katumbi Kamere Kanambe Rubero et le reste na ko kumisa bato wana te. Alors bande ko na ngai je crois que vous êtes suffisamment éclairé na lobby mbongo oyo bazwa kopesa bino soko so zwaki yango la lisa mona kati na mai zela le 16 17 soko eleki soko eleli keki ya kati ya lesa kati ya mai loba boye mbongo oyo na ko utiliser yango me ko sala ngai loko te e ko sala nga eloko te envoûtement nyonso na baby sa na komo na Yesu o ko utiliser yango après le 16 le 17 mais ela na mai la lisa mona mai ndeko na ngai e baby sa milimo nyonso ya mbindo o batie kuna ndeko nanga na yebisi yo komeka wana te lui-même Tshilombo aza mvuté alobaka ngoye moko aza mvuté makambo sala yebi yango te tango azoko pesa décentralisation azopesa Rubero ministère wana kasi mboka ekete égal balkanisation bande ko nanga na nini expliquer sur le moko nalobaka na bino nyonso ke Kabila est venu pour balkaniser et exterminer. Balkaniser et l'incoloba ko diviser mboka. C'est-à-dire parti oyo ke na Angola, parti oyo ke na Rwanda, parti oyo ke na Tanzanie, parti oyo ke na Zambie et c'est ça ndenge batinde émission ay ko diviser mboka et que mboka ezala mututé.
Ça, c'est un. Deux, exterminer. Exterminer, nous, kolobanini. Que, koboma. Boma bango ndengo lingi to salo le côté. Pour réduire la population congolaise. Faut que boma. Ndengo lingi. To kangayote. Oko boma même dimi to kangayote. Ya umoniki. Azo no kunda batama loko. Azo boma partout. Banda ya. Nena kangai. Communauté internationale ferme les yeux. Pourquoi? Parce que bango to atindi. Donc, bande konangai. Bozala gentil. Na bandi bomoni ba Congolais o bazo sala bon Afrique du Sud. Bomona ba Congolais o bazo sala bon Angola. Donc biso to bokoli batu na mboka na biso. Mais lelo yebebe biso batu na mboka na bango notre maltraité biso. Alors bandeko, na tcheli bino eloko ya Afrique du Sud, bolanda yango. En plus bandeko, boye bango ke mboka ese kendaki. Mboka ndeko na ngai ese ekendeki toza sona likama kolobate. Mboka ese ekendeki. Alors, bomoni na kati ya Kinshasa ndenge Ruberwa baza ko applaudir peut-être prochain président donc akangi donc ba kotisa ba Ougandais ba Zambien ba Tanzania ba Rwandais ebele ba ikola de lingala na kati ya Kin déjà un na tini million na oyo photo oyo za photo botala ba Rwandais ndenge bazana Kinshasa na makambo komi wana baza kokumisa nani Ruberwa ministre de l'État oyo tala batuti na kati ya Kinshasa omoni batuti baza ebele bandeko na ngai donc vraiment eza mawa mingi tangu toza komona Kin ekwei na maboko ya ba Rwandais donc eza mawa mingi bandeko. Accompagner leur chef à la cérémonie d'investiture du gouvernement Ilunga Ilunkamba, les militants et cadres du Rassemblement congolais pour la démocratie, arborant les calicots des différentes structures de ce parti politique, où l'on pouvait lire des mots de félicitations à l'honneur de celui qu'on appelle l'homme de la bonne gouvernance, Maître Azarias Ruberwa Maïnois. Le cortège du ministre d'État, ministre de la décentralisation et de réformes institutionnelles, a peiné pour atteindre le siège du Parlement congolais, noyé dans une masse innombrable de militants, dont l'attachement envers leurs leaders a été démontré à la face du monde, défiant les pronostics de ceux qui pensaient voir le RCD et son leader disparaître de la scène politique congolaise. Ruberwa Maïnois a affectueusement salué cette foule immense avant de se diriger enfin vers l'hémicycle du Palais du Peuple avec un échantillon de cette foule qui a défié la police. Les rassemblements congolais pour la démocratie aura ainsi marqué son passage dans cette cérémonie d'investiture du premier gouvernement post-alternance en République démocratique du Congo. bandeko na ngai nga moko ntango natalaki yango lobi nazali sunga te oyo wana bomoni Ruberwa na kati ya Kinshasa. Ruberwa na kati ya Kinshasa. Tala popularité za sima na ye. Bandeko, qui ne sekenda? Pona bambongo oyo bazwa balia ya mvutuma tande komisi peuple. Biso mtona poto atozomona ke nomboka na lukete. Mais ça na Kinshasa à partir de bilili oyo on comprendre déjà que mboka esekenda. Ministre d'État ya décentralisation. Ah, Chilombo. Est-ce que tango signé yango oyebaki?
ministre d'État oyo pesi wana azana droit ya ko diviser mboka. Tshilombo azana droit ko diviser mboka ko balkaniser notre pays, azana droit parce que ça ministre d'État ya décentralisation na nini susu. Ah Tshilombo atako tolingi mboka na yote vraiment. Papa atolingi mboka na yote. Ah non, pas jusque là. Sikoyo Tshilombo yo justice ozana ngote. Défense ozana ngote. Finance ozana ngote. Budget finance bango bazui. Budget Kamel atie petit na confiance. Finance nani oyo nani Kanambe atie petit na confiance. Justice atie petit na confiance. Défense atie petit na confiance. Ah di mais ce que c'est aussi de mon sanoni. En tout cas, ceux qui m'ont bazo comprendre te rende koza mawamiki. Donc, bo compter te na Tshilombo. Tshilombo bazo considérer net comme soulard moka boy petit chien ya Kabila. Comment biloko wana oyo biso toko vivre nango et kende pa bapaya. Ndeko nangai. Budget kasi mbongo ti. Kamera zo vrai petit na yam confiance a chaye wana. Basali yo kende boye alliance na cash kende na FCC ke bango ba ministère nyonso soki 17 so combien 23 oyo yo tie na sena yango ba vice ya FCC nyonso ba ministère nyonso bandi obino zomo na kisasa wana o bolobi ko baza bato asika te Kabila yebisi batu na ye yo okozala te kende ko luka petia confiance na yo soki abebisi na bomi yo. Ba ministre nyonso no zomona ko menda zate petia confiance na imta sawana. O kinganda zate na poste na bazu petia confiance na bache wana. O kinganda zate petia confiance ache. Bango nyonso de bafandi bazo tala bino boyi. Mawa. Ndeko za mawa. Mawa. Donc na yebité par quel miracle. Okono baté que to compter dans Nzambe. Ndeko pour ozo examen faut que des classes. Pour que des classes, il faut étudier. Bon, aux examens. Jamais ils ont revoir ma matière T ou le banzambe kaka. Mais nzambe on sait l'oni. Ceux qui ont revoir ma matière T, aux à l'échec. Aux à l'échec. Solution c'est aux à la terre, aux à l'échec. Alors bon tika kako no barako nzambe kaka mboka so kende nzambe kaka. Ba enseignement wana na enseigne ka ngota mukete. Telema bundela mboka. Bande ko nangaye na zongi lisusu na likambo ya Bruxelles. Bande ko biso nyonso na ngai yoyo les 16 et les 17 tous na Bruxelles. Ba oyo musana ko saka ba analyse ya ba makambo tolingi to mona soki yo oza ko travailler pour na Kabila te bimisa batu les 16 et les 17 kutana kuna. Ce n'est pas que mutosa yaki ake alubano sala ba analyse non. Ba je wana Tobo yango parce que nazala ba information belé na kolobango après les 16 na les 17 nazota la bino. Ba mbongo wana ndeko na ngai soki ozwi yango ezanti ba sombi yo. Mbongo wana soko ngaza musala nzambe nazoke bisa bino wa. Ese ngaza na posa mbongo te. Ese ngaza na posa mbongo te. Mais mbongo na kozwa te. Mbongo wana na kozwa ngo te. Soki mbongo wana ozwi yango ezanti ba sombi yo. Tant ba sombi yo oteki mboka okomi fanatique Katumbi okomi fanatique Kamere okomi fanatique Kanambe okomi fanatique Rubero wa obanolanda baonde bazola na wana kati ya mboka naona Kinshasa ndeko na ngai tata Nzambe webi kenga moso na fandi bo ezole kilanga na mona popularité ndengo na kati ya Kinshasa bazana sima Rubero wa ndeko na ngai silite toro basuni. Alors, bon, est-ce que Moutoyo, Makamazoloba, aïe. J'ai circulé dans le monde. Et dans quelques pays du monde. Il n'y a pas une ville sans un bon prédicateur Kassaye. Mais ce qui signifie que nous sommes une semence. Mais pourquoi nous sommes faibles? Parce que nous nous combattons. Et nous apprécions jamais.
opposant Félix. Ozo komikomi se opposé à Fati. Ufu. Orokufa. Na Shishambi Kaimukushebe. Attention Nizamba Bomio. Tu vas où tu pour tu Tukushebe. Kasika pour les Tumba Moka Orokufa. Bandeko. Bon, ça va en français, hein? Mais à ce qu'on comprend, je vais vous dire. Alobi, pour nanini, oh là là. Alobi, pour nanini, tu l'envoies l'équipe et que pour nanini, bien beaucoup de l'opposant. Ah, Anzambe nangaye. Donc, ayebi na été que dans le monde, dans Mboka, il faut opposition zala. Même ce qu'il faillit dans les kaki, mais opposition faut zala. Mboka ko vanda te sa opposition. Parce que moutounion soit cause pour ba ida faillit lutter. Moutounion soit cause pour ba ide ya Chilombote. Donc ye ayebi na yete. Voilà. Donc tant on a le barabino que mon lot ba cause la moussa lanzambe te bondi magate. Ye moko lo bien moti. Abi partout ba prédicateur. Mais n'importe qui peut être prédicateur. Nga naza pasteur, naza prédicateur. Mais si vous avez un wana za pasteur te, mais azaka prédicateur. Aza mutu moko asimbi Bible azo prêcher parole. Ba benga ke prédicateur, mais aza pasteur te. Ndenge ya lubi partout okuta ba prédicateur ya baluba bazanga te. Mais c'est très bien. Diacre le père sa prédicateur. Diacre le père aux années prédicateur. N'importe qui, même yom tozo landanga. Soko simbi Bible, baniko leka zo oteya, bako benga yo prédicateur. Donc tant on a le bagage moulou bako za la pasteur te, ya confirmé ngo. Donc il y a confirmé que bako ko za la simple prédicateur, mais bako za la pasteur te. Pasteur ngaye yo, bango bako za la pasteur te. Bande ko ngai eza mawa na yebite sona ko balika mususu na tala minute so ekendenge nini. Sona ko balika mususu ndeko vraiment na ko loba yango, mais eza mawa ndeko mboka ndenge komi partout to komi kaka batu moko ya pamba okende boye boye te osala boye boye te alors bandeko na ngai eza pasteur ka oyo bandeko. Deux inspecteurs de l'inspection générale des finances disent avoir été interpellés hier. L'un a été détenu quelques heures par la police avant d'être libéré. L'autre, l'inspecteur général lui-même, affirme avoir été auditionné par les services du conseiller spécial en matière de sécurité du cabinet présidentiel, François Beya. D'après son avocat, son audition aurait même eu lieu dans le bureau du conseiller spécial lui-même, dans la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Si ces deux hommes auraient été auditionnés, ce serait à cause de deux enquêtes de l'inspection des finances. La première qui porte sur les 15 millions dus aux sociétés pétrolières mais réquisitionnés par le directeur de cabinet du président Tshisekedi. La seconde enquête, plus large, demandée par l'ANR sur la gestion des comptes de l'État depuis l'investiture du nouveau chef d'État. L'inspecteur général Victor Batoubanga dit même avoir été menacé. On l'écoute. Il y a eu même des menaces concernant mon intégrité, celle de ma famille, de mes enfants. Qui a formulé ces menaces contre vous? C'est un des collaborateurs du conseil spécial. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus à l'inspection générale des finances avec 4 types de policiers et ils ont pratiquement molesté même quelques personnes sur place. Ils ont amené aussi un des inspecteurs qui était sur terrain. Je suis vraiment étonné de voir que les choses se passent de cette manière. Vous avez l'impression de gêner ou que le travail que vous avez fait dérange? Le collaborateur dont j'ai parlé tantôt là m'a dit que mon travail dérangeait. Déranger qui? Ça, moi, je ne sais pas, hein. Déranger peut-être les autorités. Vous allez continuer à faire votre travail aujourd'hui, Victor Batoubanga? Ce service dépend directement du chef de l'État. Malheureusement, tout ceci est arrivé pendant qu'il était absent. Je pense que je pourrais m'adresser à lui pour qu'il puisse quand même prendre toutes les dispositions pour que et moi et tous mes collaborateurs, nous puissions travailler en toute sécurité. Dès son retour, je vais chercher à le rencontrer. Victor Batoubanga, des propos recueillis par Pierre Firsion. Dans l'entourage du président Tshisekedi, on indique deux choses. D'une part, vouloir également attendre le retour du chef de l'État du Japon pour commenter ces deux auditions. Et d'autre part, à propos de cette rumeur sur ce document qui circule en ligne et cette lettre attribuée à Vital Kamerhe qui demanderait l'arrêt de ces enquêtes, l'entourage du président Tshisekedi affirme aussi que c'est un faux document. Enfin, la police reconnaît avoir interpellé l'autre inspecteur de l'inspection des finances. D'après le général Silvano Kasongo, son audition à lui a tourné autour de la confidentialité des enquêtes que mène cette inspection. Bande Korangai,
service de renseignement ya Kanambe o evandi na Kingankati bango mutu bakangaki kamere na Chilombo mais dans le sac ya koyiba. Il paraîtrait Kabila tombo qui m'a bébé bakuti azobeta ba shit ya Chilombo kaka sikoyo. Combien de fois déjà koyiba Chilombo yo ba ina koza opposant Chilombo yo ba ko travailler pour na mboka Chilombo mais ndenge nini ke kubika koyiba 15 millions de dollars retirés de la banque sur ordre formel de Chilombo par son directeur de cabinet Vital Kamere. Voilà. 15 millions de dollars retirés, vol d'argent, détournement de vol d'argent. 15 millions de dollars retirés de la banque sur ordre de Chilombo par son directeur de cabinet Vital Kamere. Soto bi détournement, ba mère na ba père, ba ko comprendre été. Mivi, ba yibi. Vol d'argent, détournement, non, vol d'argent, ba yibi. Alors, bandi konanga, isa mawa. Chilombo, c'est un acheteur de diplômes. Chilombo, c'est un voleur de voix. Chilombo, c'est un tricheur. Chilombo, c'est un traître. Mais le coup là, abandonné na ko yiba, ba voix. Mais abandonné nega ko yiba, donc vous s'attendre na rien. Parce que banda qui koyiba quand be fraction koyiba ko soma ba diplôme comme tout ye mais c'est comme nous ko s'attendre na ni bande ko ngai telasko ba koyiba les choses ayibi déjà belé or que bande ko ngai eza oyo caméra zo sala kai 5 ayeba ba gonfler dossier le ko la zo na Bruxelles tina ba RF ba yibi kaza muyibi ayiba mbongo soko ya na Belgique soko no ko changer la ba makambu ministre de la justice kuna ba moko ba akweli yeke oulita ko yiba yaka wana justice omonde ba osala ye donc ba o nyoso yazo yibaka ezo kendeke pa Kabila kamera zo bomba ye mais bon boyoka 15 millions wana ndenge ba kaboli yango 1 Chilombo 6 millions Chilombo attaque président pour la savoir que yaza vraiment yibi yazui 6 millions Vital Kamere directeur du cabinet ya Chilombo, il a eu 3 millions. Donc, Chilombo 6 millions, Vital 3 millions. Madame Niakeru, il a eu 2 millions. Monsieur François Beya, conseiller spécial en matière de sécurité de Monsieur Chilombo, 1 million. Monsieur François Mwamba. Monsieur François Mwamba. 1 million. Et Jean-Marc Aboun. 400 000. Alors, 1 million 600. Et ça, quelque part, n'a pas bougé à monter. N'a évité ce qu'on a dit, mais 1 million 600. Et ça, quelque part. Ndeko nangai Chilombo aki na salaire asuki ya 800 euros suki ya 1200 euros soko afuti bempona banini atike na rien wa komela masanga sikoyo Chilombo ko muto ba million tango azui 1 million Chilombo amoni vraiment ki nzambe ozo sala mais awa Chilombo azui 6 millions à part banini entre ta Kanambe na RDC Mobimba ba commissaire des zones ba monsieur le maire soit ba bourgmestre bazwa ki déjà mot d'ordre mutu nyonso kosomba ndaku banda Chilombo a eu place ba koma komone quelque part mino mo ndeke soba mutu tout kosomba ndaku banda ka Chilombo sa azwa ki pouvoir ba tout fo bazana ba liste bazana ba montant moko ba yebi ke soki montant yo leka ki yango oko expliquer un jour to mo kangabino soki mbongo wana yo zwa ki yango wapi oko expliquer sikoyo nani asumi 3 lupangu na lingwalo nani Amida asumi 3 lupangu mbala boko combien de babongo alingo soma sur lupangu ndako mo ba pese pour 15 millions mais non 15 millions oui à peu près mais azo banga ba congolais pour kolobeleki ndeko nangai mais someti mona kanse kolende zonzako
wamana zonza mambo neti mambo wamanene bana pisi no si wabakapia nzila kuzonza ndi hami biso toloba kuzonza ndi endi ambo dieno ndeko boyo kinga bien mais someti mona kansi kulendi zonzako wamana zonza mambu neti mambu mama nene bana pi na batekila na bazimuni na nzila imosi ko bana ba Mobutu Lumumba Tshisekedi Laurent Désiré Kanambe Katumbi na batekila na bazimuni na nzila imosi bozela bande ko ngai. Je crois que Tosuki ezala ngai ndeko wabino bomoni muto ninga sinika ki muto alors muto asili pona amoni elongi ya Kanambe donc à comprendre que Kanambe a vraiment yibi ozomun sabatu pasi donc bande ko ngai na banzi boko komona Kinshasa ndenge komi na banzi bozomona kuna pa bozali ndeko bozomona kini ndenge komi tala Kinshasa mboka lokumu botala ndenge ezali ezama wa bande ko ngai mawa. Alors ezana bato bamona kite Congolaises et Congolais, l'heure est très grave, comme nous le constatons au fur et à mesure le jour passe. Nos compatriotes sont à nouveau victimes des actes xénophobes et barbares des Sud-Africains. Trop c'est trop. Il est temps que nous nous levons et appliquons la réciprocité. Les autorités sud-africaines, complices de ces exactions qui se commettent contre nos compatriotes sur leur sol, n'agiront pas tant que nous qui sommes victimes allons rester dans l'indifférence. L'heure est aux rétroactions populaires de grande envergure dans notre pays pour démontrer notre désarroi et venger nos frères et sœurs, car qui sème le vent récolte la tempête. Mais avant tout, nous appelons tous les Congolais et Congolaises se trouvant sur toute l'étendue du territoire à boycotter les enseignes sud-africaines ci-après. Standard Bank, Supermarché Shoprite, Réseau Mobile Vodacom. Nous appelons également